Voilà bandeko balandi ya chaîne Abino. Merci beaucoup na bandeko bazoko s'abonner pour que vous ayez information vraie et fiable. Ndenge bozo yoka lokito ya masasi. Lokito ezali ko continuer kaka siko ba wazalendo bazana nzela oyo ekenda na aéroport ya Kavumu. Na aéroport ya Kavumu. Kuna nde siko bazokende ndenge bozali komona bango parce que bazwaki déjà cité ya Katana eza na maboko ya bawazalendo. Bawazalendo baza déterminé. Donc cité ya Katana pour le moment eza na maboko ya bawazalendo na FARDC. Bitumba bandaki depuis 5h30. Depuis 5h30 kaka na bava midi mbala moko baye ko récupérer Katana. Pour le moment siko bazokende na aéroport ya Kavumu. Yebite ndenge ni tokolalela lelo et ndenge ni tokolamokela. Mais baza déterminé pour que ba récupérer na no ville ya Bukavu et puis ba kota na ba ville ba Sake tout bagende ko récupérer sous Goma. Donc bandeko nanga na kochela bino vidéo ndenge bozoka lokito ezali ko lela. Na kochela bino vidéo bolanda bino moko. Yonano s'abonnez, abonnez-vous à la chaîne YouTube et comme ça la biso bien t'es à la place bah comme abonné, hein? Cliquez place wana et puis activez cloche et notification et comme ça la biso bien. Alors merci beaucoup na bande ko na biso ba waza na musala o bazali ko sala to soutenir bango parce que bande ko na biso ya M23 en tout cas lelo ba comprendre te pour formule changer va comprendre te bandeko. Donc vraiment to landana nous moi lokito ya masasi ndenge zo beta mapeto landa ndenge bazo kende tout droit na aéroport ya Kavumu. En tout cas biso nyonso to soutenir ba waza to soutenir ba FARDC pour que balonga bitumba oyo. Alors to landa ensemble ngana bino. On va convaincu batoke basiti position hapa on va avancer pour les ngambo za avancer na muso waze kwa uti kasha junga na ndo bana avancer directement direction Kashiki banaenda Kashiki mbozi mina bambia kutia position hapa ni danger kwa hospital njoo kwa simamisha mamoto njoo bali wanaona wanasimama pale njoo bali kwa simamisha mamoto njoo bali wanaona wanasimamisha mamoto hapa kwangu hapa kweniko njoo hapa sai mwaima eri njoo bali M23 banani bazalendo ba mai wanagizi wanajifunga masengle banavala niko naenda sikotea Kambogo kusanida funga kule unaona njoo bali moi je suis à Katana Aster je suis à Katana. Hakuna ta mtu mwiko na pita mbalabala isipokuwa bazalendo tu ndio wanakamata tu nani disposition ya centre ya Katana. Ni mule mwanasema vile kabisa, anasema bongo sana. Shi hapa hakuna kutoka. Ina message inaingia mbalabala tu, Katana yote hakuna mtu na watu tushakimbia. Bana tuambia kabisa donc leo moto gale moto. Mwanasema vile anasema bongo.